Mbote na bino balandi avant mu télévision et sengo pesa ya ko mona bino lisusu mokolo malelo. Lokola momesano na émission Mboka na biso ezali moko ya ba émission oyo. Totambola ka partout pona ko lakisa bino lolenge misala eza ko salema na kati ya mboka. Voilà. Awa toza na commune ya Makala epai wapi? Toye ko lakisa bino misala miye baza ko sala awa na kati ya commune oyo. Misala biso tokenda ko lakisa mingi ezalaka misala miye l'état zo salisa pe misala ye ezali bongo privé kasi na moment o biso tozo lakisa bino pona ko lakisa bino ete awa na commune ya Makala misala mizali ko salema tango biso to ko tambola pona ko kumbela bino lisusu lolenge kani bakonzi ya mboka baza ko sepumone malgré mikakatano malgré bitumba na kati ya mboka kasi papa azali kaka papa ndako ebukani koto azana matanga koto asala boye akosala koboni esengeli atonga ndako po bato balala libanda te esengeli pe akunda moto oyo azongi bongo na mokili ya molimo lokola momesano totambola kabiso moko te elongo na ndeko bazonda nzilu oyo wapi tomesana ko présenter na bango émission oyo ya mboka na biso elongo na bango ndeto ko kumbela bino ndeko bazonza mbote na bino mbote ndeko kikula pe mbote na balandi banso ya vampe. Voilà ndeko bazonza toye awa na commune ya Makala oyo wapi toye ko lakisa na bandeko bayeba mesana kolanda biso tango nyoso ba fidèle ya mboka na biso ba fidèle ya émission mboka na biso pe ba fidèle ya Vova mu télévision o ba mesana kolanda biso pe ba pesa la confiance toye awa na commune ya Makala lolenge na bino moko bomoneli espace oyo na ndenge pe bazo sala misala ba impression na bino pona mo tango muke poto pesa historique ya commune. Matondo mingi ndeko kikula na kopesa na lisusu na loba pona ngai na koloba ezamba liboso na niata na direction oyo ya kimwenza na kati ya commune ya Makala mais à ma grande surprise na moni nzela ngonde bazo salela ngo ezo lakisa déjà que ekozala déjà ya bien et po ekomema pe ba développement mususu na kati ya quartier to pe na kati ya commune ya Makala. Ouais ba développement kozala mais selon histoire ya commune ya Makala. Depuis commune ya Makala ezala commune ya Makala etikala jamais kozwa makadam o ya yemoko soko tali université makadam ya université ezo séparer commune ya Makala na commune ya Ngaba na 2021 ko ya 2022 ba otaki kosala nzela ya Elengesa ezo séparer commune ya Makala na Bumbu. De l'autre partie, commune ya Makala, non, c'est pas Ngengili, c'est Lembao, et puis, na droite kuna azali na bypass, Prince bypass, ils ont séparé Makala na Mongafula. Voilà, nangambu pe ya Mopanzi Boyetolo ba Sid, commune ya Makala, ils ont séparé na Veni Kikwiti Ope Bauti Kotonga, dernièrement, tozalaki kuna. Tozalaki mboka na biso na avenue Gentilly Ngobila, j'espère yango nande kombo. Oyo ezali ex Kikwit wana ezo séparer commune ya Makala na commune ya Kalamu. Donc pona yemoko commune ya Makala atikala kozala na makadamu ya yemoko te oyo ezo la kisabote na yango mais grande surprise na bokasi ya gouvernement. Lelo tozomona déjà misala mini kusale makuna na eteni ya Makala. Tozana des directions au déjà bazotonga na eteni ya Makala lokola o tozana direction ya Kimwenza oyo ezouta direction ya Kikwit ti ekobima rond-point Ngaba et puis deuxième direction oyo ezali direction ya Mawanga ekobanda na Kikwit place Prince à Kikwit ebandi ti eye kosuka awa na balabala Manzengele donc bako tourner yango ndenge bozomona na sima na biso place mutuka na esuki ezali esika oyo prince ya direction ya Mawanga kosukela pe ekoya kobima po esangana na direction ya Kimwenza ndeko bazonza wana eza mwa histoire ya muke mais pona ko rappeler nanu bandeko bazolanda biso ete commune ya Makala ezali na superficie ya 5,6 km². Donc aza entouré na plusieurs communes oyo aussi kotanga lokola Ngaba, Mongafula, Kalamu, Bumbu, Selembao, voilà ba commune oyo ezo entouré commune ya Makala mais pour la histoire ouais ça pour la première fois babita ya Makala pe bazala na facilité ya kozwa bakoma pe na nzela ya bango ya bango moko propre
eza nango nzela ya biso nyonso bana Congo. Non, biso nano te ya bango na babita makala. Oui, eza ngo ya biso nyonso bana Congo mais bango moko ndi po baza na fierté nango po bango ndi eza na kati ya commune. Voilà, donc lokola eza na kati ya commune bino bazosala yango te po bobuka, bazosala yango te po botumba bapine, kasi bazosala yango po na beauté ya mboka, c'est-à-dire émission ya mboka na biso totambolaka ntango nyonso po na kolakisa bino lolenge mboka na biso eza kozwa développement. Voilà, elongo na ndeko bazonza et puis ba ndeko na biso ba totambolaka na bango babata makasi matalatala ndeko mbala matsalila MBPO. Tozokende kopusa na pene ya ba ndeko pe babita ya commune Makala pona kopesa bino ba impression na bango. Tokende kokita epai na bandeko na biso pona kozwa ba impression. Mbote ndeko. Mbote mama. Kombo nani? Kombo nanga tonton Sumu. Tonton Sumu, toza api, toza na commune mpe na direction. Toza na commune Makala na direction Kimwenza. Tonton Sumu, tomoni na direction Kimwenza, tomoni bazosalela bino nzela. Bandi banda mokolo nini? Bon, awa pa na biso bandaki banda vendredi passé. Banda osala mais bandaki banda na fin ya décembre. Banda kuna le bandeli ya Kikwiti tiba okoma awa. Siko pona bino monde bomoni basalela bino nzela, ba impression na bino. Esengo na bino eza nini pena nde basalela bino nzela? Ba esengo na biso tomoni commune quartier na biso zone en valeur. Na ba mapangu na biso toza na biso surtout biso toza na direction ya prince. To sepeli makasi po mapangu komi na valeur. Le rozonga nyonso ngozonga. Camion okotsayo moto oya l'aise okoti pe na ndako atoye minuit kende ezaki kala kotambola ezaki mwa pasi nzela ezaki ya kobeba molili baposition kokanga pamba mais lokwa prince ekota bomaka nyonso ekoma mwa kimia. Awa toyokaka sango ke Makala mboka bakuluna batumaka biloko pamba. Est-ce que prince kosila na yango eko ba population babita ya commune et puis toza na quartier ni na neta boto wana kototo wana Kwilu. Voilà babita ya Kwilu bakotumba lisusu bapine te mpona kobebisa lisusu eloko bazosalela bango te makambo ezalaki kala makambo kuna esesila bana mpe bazwa mwa conscience bakoma bango bato bamoto mabeka ezaka nde polise kaka nde moto aosala bataka seye eleki aoki mpe ere okanga mutu te ozala mokolo ozala mwa moke bango baokanga yango tokosenga na leta wa nzela ezoleka boye faut tia biso éclairage public po moto azala na courage ya kotambola ere nyonso azotambola. Direction ezokoma ti wapi ebima ti na bypass juste pembeni na rond point. Voilà ndeko message nini bokoki kopesa na bandeko bazolanda bino? Bon nakopesaka bandeko bacongolais tozala kimia totalaka nde misala esalama ezaka ya liboso te biso tozwi direction elandi Kwilu mpe bakozwa prince bakoke mpe na bangambu kuna bakokatisa bakalon bakosala baprince mpo kaka kisasa yango ezalaka propre kimia mpe ezala mpona moto nyonso azala na valeur ya kotambola ere nyonso ye alingi. Est-ce que bino moko population ya Kwilu est-ce que bobatela makadama ngo akuso osali je tokangisi yo soko osali salite na obwaki na terase yebaki tofunda na polisi mais déjà bazobwaka tozomona malgré esili nanu te na kati ya te oyo babwaki wana babwaki te eza na veni elandi ya bakangaki mai so bamai etondi na veni ekota na mapango kaka bango bato mosusu apesaki nzela bafongola yango ekota awa mpo bango bakosani bakobenda wana moto pompe yango moni babido wana ekota awa eza te ke bato baza na lopango babwaka te mai ekoti na veni ekoti mapanga bato bapesi nzela bafongola yango bafongoli mai ndo moni eye ekoti awa bango bandime bandopepango na moto pompe. Merci beaucoup papa. Merci maman. Voilà maman tomoni bino awa kombo na bino nani pe toza wapi? Kombo na ngami Filo. Mama mi Filo. Mama mi Filo toza na Makala na Joshua Kimwenza.
na Manzengele. Juste quartier nini maman? Quartier nini? Salongo te. Salongo. Voilà, yango nde bayebisaki biso eza quartier Salongo. Mama toye awa juste mpona kosolola na bino par rapport ya nzela oyo. Depuis boyeba déjà commune ya Makala. Prince nini déjà oyo bino boyebi ke kota kaka Makala yango moko. En tout cas, tout le monde a prince na Makala. Donc tu te monde a besoin de sengo makasi. Donc Makala pe lingo zwa moi pas moko boye. Donc nzela yango ne ezaka eloko moko ya motuya. Oso nzela eza nango bien bato batambola bien nyonso ozala nango bien. Même pe bavaya oyo bakamina mituka bavayage ekokota malamu mpo nzela eza bien. Oso nzela eza mabe moya mituka euta bavayage ya eza te. Donc ndenge toza boye toza bien tosepela makasi tosepeli mpenza makasi nde bozosalela biso prince na Makala oyo tokanaki te tolotaki te. Topesi papa merci président na biso Fati Beton umela sima libende nzambe akolongisa yo bitumba nyonso na ntongo na butu na moi nzambe azali akolongisa yo. Voilà maman toza na awa déjà ndenge bozokumisa boza na esengo makasi ya makasi. Alors à part wana bayebisaka mpe biso kote oke Makala ezalaka na difficulté makasi surtout na mai courant toyebi te mai toza bien bon toyebi te parti mosusu baparti na so toza na mai eza nango bien courant mpe eza nango bien malgré moko courant ekendeke mais eyaka kaka courant eza nango bien courant eza bien toza bien mai na courant eza bien toza mpenza bien. À part ça badifficulté nini bozana eza te papa sikoyo message nini bokopesa na bandeko bazolanda bino bana na bino pe bandeko nyonso epi leta ye moko tozopesa message merci tobikaka merci na ye moko leta tozopesa merci na ope baolanda biso biso toza na esengo makasi na Makala na veniki mwenza toza na esengo makasi nde baosala biso godon esengo makasi. Mama toyoki oza ya kosepela oza na esengo makasi siko ndenge réputation ya komi na Makala ekenda ya komi na Makala babrigade baza bakuluna siko nde baosala bino makadamu estce bino moko okobatela makadamu yango? Tokobatela bakuluna babundaka lisusu te tokobatela te totuma bapine te nzambe akobatela mpe tomibatela biso moko totuma bapine te. Merci beaucoup maman. Mbote mama. Mbote mama. Kombo nani toza api na komi nini pe na direction nini? Toza komi na Makala kombo nanga ma Germaine. Toza na komi na Makala na direction ya Kimwenzi. Mama Germaine tomoni bazosalela bino nzela kitoko mpona bino mo baimpression na bino to esengo na bino eza nini nde bazosalela bino nzela? Bon tosepeli makasi non premièrement tosepeli makasi na mokonzi ya mboka na biso makambo osala donc eza vraiment bien makasi tozalaki bandoko ba prince mais tomoni prince pe prince yango bachinois na biso baosala mosala kitoko nzela eumela te prince yango baosala biso eza bien makambo nyonso tout donc topesaka mokonzi ya mboka na biso donc merci vraiment merci na oyo aosala mpona Congo oh merci vraiment donc tosepeli mama ya lobeze lete toapaya osepela makasi. Voilà maman tomoni bino awa eza esika na bino mosala biso tozosala awa nde bachine baosala kobatela biloko na bango se bakei biso otikali mpona kobatela biloko na bango. Alors maman ndenge bino bozoconstate constat oyo bino bosali depuis babandi nzela oyo eza nini? Donc moi ba remarque bino bosali depuis babandi kosala nzela. En tout cas baosala vraiment très rapide baosala vraiment rapide baosala bien. En tout cas esengo na bato ya koto oyo Makala koto vraiment baza na esengo mpo ngai nazala te biso toyekaka mosala nde mosala ekinde bien très vraiment rapide makasi nde ezosepelisa bino esepelisa biso siko message epai ya bato oyo toloba badelinka oyo bazwaka makanisi ya kobebisa biloko ya leta message bandoki nde bango mpo leta azobongisa azotiaka eloko ezala bien bango bazobebisa surtout baterase baosala baterase ekoma fulu donc tozo mpenza kati na fulu oyo oboka na terase ya mabe nde yango wana ya mabe mpenza nde yango wana motu nyonso aza mpenza conscience ya otala ke
e baobongisa biso biloko kutu bino bozwi yango bamisusu kutu baoluka neti biso kuna na mokali elido boye tonyokwama na mokali mpenza sutu wana mpe bino sikoyo lokola mokonzi bamesure nini bozwelaka bamama oyo soki tomoni yo mpenza na fo mpa tokangi yo futi ya mai po mbasi masala yango amanda yango ekoki kozala motuya boni mama na oyo okanaka bango bofutisi ya amande lobi lisusu akobwaka okangi bongo mpe akomi kolelalela kutu dernièrement na tokanga mama moko kuna aobwaka mpenza fulu na kati ya robingai mama oza na misala mabe oza na misala mabe mama mokonzi tomonaka na bato mosusu bakomi mosusu basala bango banzela mais tomona boye oleki boye bakangisi fulu batie quelque part mais tomona déjà batia opération kingo te siko bino nde baosalela bino nzela boye est ce que makambo wana eya osala tupe so na commune na bino te en tout cas yango tomonaka déjà kuna ndenge bakanisakanisaka wana basala bino bakonzi osalaka na bino eloko te siko a na commune na makala nde baosalela bino makadamisi est ce que bisaleli wana ekelanda bino aya te yango tooloba elekamba conscience ya motu nde esala meme nde basali bino basali nzela oyo bino bamama donc conscience nde esala ke eloko basali eza bakonzi mama basaleli bino nde boza esika wana bino nde bokoba kobongisa kobatela po ekontinue ti po tomona baterase mosusu ekosetonda fulu mai ebundo mai elekaka susu te na babalabala te bamai ndenge ezofanda me baterase ezali apartir nini fulu etonda na terase moye mai eleka eza te lokola koto eza place ya sika bobatela yango soki bobatela yango bino moko so mutu mosika te aka kobatela eloko yo moko toza wana nde kobatela eloko nango mpo lobi de continue bien donc toseka bamama ya makala donc conscience na bino mpenza esala donc mitu na bino mpenza esala tala kaka bodo nga azomona mpenza oyo bozwi mpenza délivrant mpo nga azalaka te nga aza na mokali donc amona mpenza délivrant sokotala place oyo ndenge eza salite moko so mbula ebeti oleka te donc bozwi mpenza délivrance moko totale. Merci beaucoup mama. Voilà, bande balandi avant télévision awa esika tozali déjà tokomi na mwa katikati ya nzela oyo baza kosala direction ya Kimwenza oyo na kati ya commune ya Makala epai wapi tozotambusa kamera na biso tozotambola elongo na ndeko bazonza kasi ndeko bazonza bino moko bomoni misala lolenge ezosalema uta manzengele nesiko tokomi et puis impression oyo boyoki epai ya bandeko selon banalise na bino okolobani matando mingi ndeko kikula bandeko balandi Informe Télévision bozwi biso oyo tokomi déjà na mwa katikati lelo tozolobela misala ya mboka na biso tobandaki na avenue Manzengele tozopusa na malembe tikino tobima na direction ya Kimwenza direction qui quitte donc direction qui quitte par rapport ndenge bandeko tope babita ya direction ya Manzengele tope na kati ya commune ya Makala ndenge balobi basepeli na nzela po eza likamoko ya esengo basepeli na nzela nde bazosalela bango nzela eza mbala liboso basala nzela tope makadamu na kati ya commune ya Makala to baza pena na esengo bakobatela nzela na bango donc bakozala pena nde banzela mosusu te ndenge batombokaka mpona kobebisa nzela bakobatela nzela na bango bakosala basalongo mama moko alobi j'espère eza autorité wana ya
agent à l'état moto alobi mama na ya policier abi bazosala na vitesse akosala ma sécurité lelo toza jeudi donc à peine même pour babi musala ngo ebandaki vendredi et puis lelo jeudi donc degré à vitesse oyo bazotambola nango ezosepelisa biso alors ezosenga na biso nde tomona sikoyo bacadre ya société oyo ezosala mosala oyo apparemment ba société ça on dirait moi ba société eza ebele baza mwa ebele tokotanga bakombo te mais tozokende nde koluka le propriétaire oyo eza Safemex mpo bango nde lokola tomoni plus bango baza nde na charge ya makambo oyo toluka bacommunicateur na bango baingénieur na bango tomeka nanu koyoka plan na bango par rapport ya nzela oyo toye kopalpe awa na commune ya Makala. Mbote papa na ngai mingi penza bokotala caméra kasi biso te boyoka biso kaka na matoi voilà toza awa toyebi te boza habitat ya Makala to boza passager bon na banzi ke ngai naza na bureau du quartier Wamba na kati ya Makala voilà parmi les 18 quartiers yozo travailler na moko ya ba quartier eza quartier Wamba alors toza awa na direction ya Kimwenza toye ndenge bazosala misala tokomisa na bande kopi bakonzi bazolanda biso bamona ndenge misala ezosalema ndenge bino bozo mona évolution ya misala ezotambola ndenge ni bon na banzi ke misala ezotambola malamu ezokende vraiment rapide donc biso kosali remarque kati ya quartier chef de quartier na biso na adjoint staff nyonso ezofélicité mosala ezokende ndenge misala ezokende alors selon plan bino déjà bozomona que ça plan il y a bien ou bien il y a quelque chose à modifier bon évidemment les plans il y a bien mais faut fongola nzela za moi même bazo dévier côté mususu ba côté mususu mais déjà ndenge tozomona bazotonga à partir ya awa soki totali na sima kuna marche ba espace ya ba piéton ezate généralement espace ya piéton ezate faut ezala parce que ce bazotonga nzela ba mais déjà ezate ozomona te na plan alors message na bino po bango moko bakonzi pe bazosala misala awa bakolanda bino message na bino bon message na biso eza population ezaka ke basilisa biso mosala oyo tina suka badetourne mbongo te okimolo eza makasi omona babandi misala ekuna suka te population comme kolela komisa biso misala esina suka pourquoi félicitation makasi ya chef merci beaucoup tomoni bino awa kombo na bino nani papa na ngai na kombo na ngai monsieur André nazali habitant ya commune ya Makala précisément la direction toza Kimwenza quelque part là c'est ndako famille na ngai parce que voilà papa awa misala ezosalema esengo nanu oyo boza na yango eza ya lolenge nini par rapport ya misala ezosalema esengo ezali mpo ezali innovation mpe développement ya secteur commune na biso Makala oyo eza parmi bacommune oyo eza mpena na kati ya centre ville okoki jamais kolobela centre ville ya Kinshasa totia de côté Makala donc Makala eza mpena au milieu na centre à partir ya Makala okoki Ipende à partir ya Makala okoki Tchangu à partir ya Makala okoki Lukunga partout donc eza mpena na centre
ende bazwi initiative basala nzela oyo tosepeli mpe tobaka merci pas bakonzi. Merci pas bakonzi parce que ezali première fois na histoire ya commune ya Makala oyo ewumeli ntango molai bozwa makadamu na bino moko propre. Oui, en tout cas eza bala liboso bien que tonda okaka basango bakotia batango sur l'État, mais cette fois-ci avec l'initiative du président de la République au moni vraiment à concrétiser aux AI projet comme une réalité. Papa, comme une réalité, vous en essayez kopesa na chef de l'État. Kasi musala o bande salimbula bonito, combien de semaines, combien de mois? Bon, ce qui venait à une idée précise par rapport à début à Kimwenza, il pose à un mois. À moins que nous consoions dans la vie contraire. Mais par rapport à l'observation là, nous avons déjà presque un mois. Na un mois na évolution ezandingi. Évolution ali. Au bazo pour matezo mona, au sa bâtira c'est de part et d'autre. On va aussi l'excavation pour créer des fous, là opposé par robé na par remblayage, ça va aller. Alors par rapport il y a plein de bozomo on a déjà bazo ça la terrasse et pourtant ba venir ezali oyo esengele bimisama nini bazo prévoir pour na ba mayo ko uta na kati po bima libanda. Bon, le biso to kosenga tota ba onde bazo ça ba ebi ba ça. Mais so les pour na biso population. To kosenga ke ba cibler la grande avenue où ils ont influé la direction. Atamoko. Donc, ce que au banda kipiti tiron point. L'avenue à Minene, où ils ont stratégie pour canaliser la maille vers Barigo, la Kalam. Nous avons l'avenue Kipiti d'abord. Nous avons l'avenue Kianza, nous avons l'avenue Feshi, nous avons l'avenue Kanyoka, nous avons l'avenue Mopulu, Manzengele, Kanyoka, na Mopulu. Il y a l'avenue sur la cible en bien, la terrasse secondaire. Pour Ezoa, depuis direction, et boire dans la Bakalamu, et puis ça peut résister à bien ma casse. Nzela o eza nzela moko ba motonde ko banda ko sala mitukande ko banda ko leka. Donc ba enjeu ya lolenge na lolenge. Alors par rapport ya transport en commun oyo biso ba kino to tambola katango nyoso, tungai kaka totuna. Na ndenge bozo mona bazo salela est-ce que bazo prévoir déjà l'espace ya barré ou bien ekozala kaka côté na katikati ya nzela. Souci na biso eza moko. D'abord, là on a natif au Makala. Tant biso to bana mike, ezala bandako mususu awa ezalaka te. Limite ya balabala na mapango ezalaka. Mais suite ya pauvreté, ya ozanga misala, ba occuper ba parcelle, ba déborder ba limite. Ba kota même na balabala ba tonga biloko na. Oh, soki l'État yé habité à tenir compte ya plan cadastral. Il y a une avenue nyonso. Dans banda ko fokoya ba prévoir ba parking. Mais so pe le cas bien ça la mutema ya moi munene abattre pe ka population ngo ozanga misala, ozanga moyen de vie, les ba propriétaire mapango ba créer moi ba biloko na bango ba bisa ko tonga moi banda ko cha moi locataire vie, acha moi boutique. Ko buka ngo pesa ko ba tsala passe. Ikola passe par conséquent, yemo l'État a calculé kaka soka mona kelinga tonga parking na somba espace auto occupant tel na 4 mois 3 mètres na pese mbongo au 3 mètres on est la parking on sala mwesa la kabe ko l'État ne ko balbana droit c'est l'État a le monopole ya répression donc l'État dans un pouvoir ba ko lelo ko vendre les sociétés bolongwa on a sala boye mo kande l'État biso ta population tout monde lo Papa tomoni nzela ngo on dirait ça kaka ndenga na moni selonga ndirait ça kaka ce qu'on peut en dire ba piéton et ben ça scandale té espace va piéton tout le monde est athée de tout moni largeur nango ceux qui battent deux bandes soit bande moko les bandes moko et tout après ça quand il va tirer à trottoir pour permettre ma piéton peut aller tout dépend mais ce qui est d'abord important pour la biso les infrastructures au basali pour développer milliers et puis ça peut milliers moins valeur mon robot. Ils ont bien. Les restes on dépend des gars dans l'état des pays. Pour battre ba quota, battre ba clôture, ba même place à l'état. Soit l'État doit tenir compte il y a plan cadastral, il y a urbanisation en commune à Makala. En tout cas tu vas aller là. Mais le quoi ça l'État est quoi les lisabatité. À ça la cabo est essentiel pour peuple moi c'est le pour tout ça pour naïe mon l'État. Pour ça na misala ya ba papa. Aux gens misala ya ba jeune des jeunes bazaki sans soza ba moi hérité
moi balabala ndambo tikalaki atongi mpe mwa boutique atie mpe locataire ao vivre donc l'état ka nde aza na pouvoir osala nyonso ya malamu mpona population. Papa sikoyo ndenge bomoni baosalela bino nzela oyo toyebi ke ntango baosalela bino nzela oyo bozana esengo suki koleka estce bino moko bahabitant to mpe bofandaka na quartier manzengeli oyo bokobatela makadamu yango malamu po toyebi déjà ezaleli ya congolais soki alie amelisi abwaki na terrasse elobi etondi ebimisi makadamu ebimi na makadamu ebukani lobi so bolela supa leta bino moda bauti koloba ke non eza mbala liboso makadamu ekota na komi na makala siko bino moko population azali mwana ana posa éducation population aza mwana ana posa éducation moto aza censé koéduke population nde l'état parce que l'état po aéduke bien fois restaurer autorité na ye. Restaurer autorité de l'état signifie par chef de riz l'état a identifié bango, par chef de quartier l'état a identifié bango, c'est-à-dire atia nyonso en ordre. Soki ba chef de quartier bakomi reconnu bayebi rôle ya kosala bazwi ba formation ba renforcement ya capacité ekopermettre basala mosala bien population aza mwana mais mpo na ngai eloko esala kaka keno makambo ezala bien l'état faut restaurer autorité na ye. Comment? Au travers les chefs de riz. Chef de riz aza na mission ya kobatela balabala kobatela population mpe biloko na bango mpe koéduke population na changement ya mentalité. Komonaka mbula ebandi population azwi fulu na ye ya lupango aya bwaki na terrasse eleki nango chef ya quartier mpe amoni asali eloko te mais soki ekomi na bezala bamoni obwaki chef ya quartier interpele yo to chef ya balabala interpele yo okofuta amande bato bakoma éduke. Donc yango tosenga l'état a restaurer autorité na ye depuis la base. Base signifie avenue, quartier, commune, ville nde tokozwa biselela. Merci beaucoup. Maloba na bino asuki eza nini na baye bazolanda biso? Maloba suki eza kaka ke ndenge bakanisi lelo awa basala ngo na bakomini nyonso, basala Kisenso, basala Masina, basala Selembau, basala partout po Kinshasa yezo elamba nango ya sika po ebunga. Merci na bakonzi ya mboko bazwi initiative et peuple biso pe peuple tokoma ba sentinelle ya biloko na biso moko. Omoni ndoki obeleli, omoni mutu azwa kwacha trouble obeleli, omoni mutu alinga bebisa obeleli. Po par rapport à réalité mboka nde ezokende na nyonso eleka peuple pe fo tofungola miso tobatela biloko na biso. Merci beaucoup papa. Merci. Bote mama. Bote. Mama ato za commune nini na quartier nini? Eza na commune ya Makala na quartier Kabila. Mama to moni baosela bino nzela esengo na bino eza nini pena na ndenge baosela bino nzela. Vraiment longoni ya makasi na président de la République. Merci à mingi parce que akaniseli biso susu ba famille ya Makala. Vraiment akanisi biso pona nzela oyo tozela des années. Yango wana nazopesa merci na mokonzi ya mboka mpe na baye nyonso baza na misala la mission publique. Merci beaucoup mama. Mbote mama. Mbote. Toza na commune nini mpe na quartier nini? Toza na commune na Makala na quartier Wamba. Nasepeli makasi ndenge baosala nzela tozalaki na nzela te toyaki na prince te me nde prince ekota esepelisi biso makasi mokonzi ya mboka eloko asaleli biso asali makambo ya kitoko tosepeli tozangaki ata nzela tozoniata bamai bapotopoto ndenge asaleli biso nzela boye kitoko abongisela biso mpe banzela na kati baterase mpo mai eleka bien tozala bien. En tout cas vraiment nasepeli makasi napesi mpe mokonzi ya mboka merci na oyo nyonso asaleli biso. Nzela mbanda wange osala esali deja sanza po ewumeli te banda bandi osala ata 2 mois nano esali te mais baosala ngo quand même rapide baosala rapide kitoko tosepeli mosala kitoko mosala ezosala pa mbangu tosepeli makasi. Merci. Papa awa toza wapi? Toza na Makala, na commune ya Makala. Voilà na commune ya Makala direction. Bon. Oyo nzela oza kolongwa na yolo ezo. Oza kokende ti na rond-point ngabo. Yango nde bazosala. Alors papa botala caméra mingi penza parce que caméra nde
balandi bazandi na besoin komona bino esengo nini boza na yango par rapport ya nzela oyo bazosala awa na commune ya Makala. Vous permettez que je parle en français parce Oui, que je vas-y. ne parle pas très bien le lingala. C'est-à-dire que c'est une joie immense, une grande fierté pour nous, la construction de cette route. Il n'y a pas longtemps, nous étions considérés comme les marginalisés. Quand vous dites à quelqu'un, j'habite à Makala, il se moque de toi. Aujourd'hui, c'est une grande fierté pour nous. C'est que le gouvernement congolais a fait, c'est une grande fierté pour nous. Il vient de nous désenclaver, de nous donner de la valeur. Donc bozana esengo makasi par rapport ya ndenge bazosala et puis bozwi valeur par rapport ya nzela oyo. Alors le système dont on est en train de construire ici, tozomona ke espace ya baveni batiki espace te par rapport ya ba terrasse oyo kouta na baveni po ya kobwaka na ba caniveau oyo. Je pense que ça, c'est un problème technique. Malheureusement, nous autres, les Congolais, nous avons cette sale habitude, quand on construit comme ça, vous allez voir, ils vont commencer à occuper la route pour mettre de la marchandise. Je ne sais pas si cela fait partie de leur technique ou de leur conception en disant, nous mettons des conduites, mais en réalité, ils devaient prévoir des conduites, donc ils devaient quitter les avenues pour venir plonger dans les grands canaux. Alors le message oyo bokoki kopesa siko na babita ya Makala et puis bandeko bazosala et puis l'état pona ko veiller par rapport ya misala misusu na ba commune misusu pour imprévu ya boyeza la. Le message aux habitants de la commune de Makala, c'est tout simplement de ne pas avoir cette conception de tout jeter dans la rue. Vous voyez, on est en train de construire ces routes, l'État dépense beaucoup de l'argent pour ça. Vous allez constater dans moins d'un mois, il y aura plein de la crasse sur les conduites d'eau. Ça, c'est en ce qui concerne les habitants de Makala, les conseils que je leur donne et celui-là, de ne pas tout jeter dans la rue. Maintenant, en ce qui concerne les autres communes, je ne sais pas les programmes de l'État, mais je leur demande d'être patients parce que nous ne savions pas, on ne s'attendait pas, il n'y avait aucune idée. Non, l'imprévu par rapport aux canalisations, donc laisser l'espace aux terrasses qui viendront de l'avenir pour jeter de l'eau dans ces caniveaux. Oui, ça c'est ce que j'ai dit, ça dépend de la conception, parce qu'il y a eu une étude de faisabilité. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas laissé ça. Ils ont eu peut-être peur en se disant si nous faisons des conduites d'eau, ça serait des poubelles. Même les arrêts, on constate que les arrêts ne plus parce qu'il y aura des motos, des taxi-bis qui vont rouler ici, mais l'endroit où on peut déposer les gens ne plus. Vous voyez que les gens ont construit. La façon dont ils ont construit, si on devait penser à mettre des stations, l'État était obligé de casser les constructions. Pour casser les constructions, il faut dédommager ces personnes-là. C'est ça le problème. Ah, voilà, merci beaucoup, papa. C'est moi qui vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Tosepeli papa, merci d'abord. Banzela oyo zalaka poto bato ngayo kolekeza te. Ndenge obongisi boye papa mokunja mboka pa Fati, tosepeli. Merci papa lukumu tena nzambe. Salaka kaka boye papa. Tozala na yo mbula na mbula papa ya mobongisi mboka ebongi. Makala ebongi, makala ezala boye te. Tosepeli papa, merci. Ndeko balandi ko bandana biso na manzengele totamboli bino moko pe balandi bozolanda ti toye kokoma esika oyo tokomi boyoki ba vie ya population ya Makala bino moko boyoki mais ndenge tokomi awa banda tobandaki na manzengele ti tokoma tomoni mwa différence eza évolution ezali donc dans un mois déjà bokomona ke moi non, balobi basali déjà un mois depuis misala ebandi. Donc bazana vitesse ya makasi par rapport ya misala na bango ndenge bazosala. C'est la population balobi bazana esengwa makasi parce que bamoni misala ndenge ezosalema. Et puis bango pe baomona balandi. Donc déjà c'est que ça va déjà esika oyo tozali. Esika oyo toza évolution ezali. Kuna ezalaki ba matiti bazotimola bazotonga banana ba terrasse mais koto déjà si batongi babwaki pe mabanga oyo etikali toyebi te toza ba ingénieur te tomoni déjà etikali peut-être kocha ba mabende ndenge bazosala ba béton na bango et puis ko clôturer
malgré motivation mususu bato bazosala nzela ouais baza na motivation mosusu motivation eza pena ya ebele malgré baingénieur na bango tomoni bango te bazodéclare kaka ke bacomité depuis ntongo toza awa oyo tozokende déjà 12 heures toza déjà 12 heures 17 minutes malgré le temps mais baingénieur bacomité baresponsable ya société tomoni bango te mais à la prochaine soki tozongi lisusu na milieu oyo tokoya kolakisa bino mpe tokosolola na bango déjà non loin awa ezali direction ya Kikwit. Voilà bandeko balandi solo awa tokomi pena na direction ya Kikwit ndenge bozomona misala totamboli elongo na ba caméra na biso pe bongo ba cameraman o bazosunga biso kuna na sima matalatala tango nyeso pona kokomisela bino bilili ya kitoko ndeko bazonza awa déjà tokomi kobenda suka ya émission ya mboka na biso o bandeko balandi bazolanda pe bazana esengo ya mingi ba impression na bino pi maloba na bino par rapport ya évolution bino bomoni na nzela o matendo ndeko Kikula kobanda na biso na anjengele tukino tokoma na direction Kikwiti toka pona biso tomoni évolution ezali na nzela oyo po dire o babandaki na nde bakomi boye en tout cas évolution ezali un mois pene évolution ezali et puis bango moko babita ya makala en tout cas baza pena na souci basepeli na initiative oyo ba gouvernement congolais o basaleli bango en tout cas baza na esengo mingi pona bala liboso bamona makadam ekota na kati ya commune na bango pena ya makala bango moko pe babita ya commune na makala balobi bakobatela yango malamu po balakala bango cette fois-ci mais constant nini bino bosali par rapport ya ndenge toyebi ke boza di domaine te malgré tokutani na ingénieur te tomoni pe ba responsable ya ba société o ezo construire te alors constant nini bino bosali par rapport ya ndenge bino bomoneli misala par rapport pona biso moko nanu constant tosali nzela ya bapieton eza te mituka nanu toyebi te bawanda kogare wapi baparking eza te espace yango eza na mokie et pourtant na mboka na biso toyebi ke bamituka masanga bamituka bamai le déposaka bamasanga il faut etelema quelque part déjà na nzela oyo na biso mpe bazalaka na manière ya koparke mituka te donc toyebi te ekobanda kocréer liso bambuteyage makasi a tout le temps tobetaka sete mpona likambo etali baarrêt barré ya stationnement c'est-à-dire place oyo soki moto amati transport esengeli akita mutuka ekodepose ye wapi donc baplace wana remarque à chaque fois tokendaka na banzela na biso bazotonga tolobelaka yango ezalaka te et pourtant ntango biso tolobaka bakonzi bayokaka biso epuis ndeko Kikula nga nazokama po espace eza monene po tomoni bandako mosusu ebima déjà na direction bayiba toloba disons bayiba po batonga nzela monene batika pene espace mituka eleka ezangaka nini po bagéometre bazalaki bazali mpe bazokoba mpe kosala misala mais siko nani bakotonga eloko ya mokie boye toyebi te eza manque ya financement non en tout cas soki bolobi manque ya financement ekozala mpasi parce que nzela eza déjà financé puis bazosala misala tolingi toloba boye nzela oyo eza na charge ya province donc eza na charge ya gouvernement provincial déjà ndenge bazosala yango toyebi ke banzela oyo eza na en charge ya gouvernement central ezali kasi oyo ezali na charge ya gouvernement provincial mais ezali mwa constant oyo biso mpenza tosali eza ke na baveni esengeli batikela bango baespace parce que baterrasse oyo ekouta na baveni ebwaka bamai na bakaniveau oyo bazosala malgré constant mosusu oyo biso tosali ezali bakaniveau moko ya mike epuis bosali remarque ya bien par rapport ya banzela oyo bato ya makolo bakoki koleka donc eza mpenza mpasi à la prochaine hôtel de ville ntango ezoyamba projet ya boye esengeli batalaka baparamètre nyonso baarrêt donc arrêt ya stationnement place mituka oyo ezodepose bato baingénieur mpe baza mpe bileki bamakanisi ya ebelebele ntango bazoya déjà na baprojet wana esengeli na bango déjà baexaminaka yango très bien non seulement wana mpona bamituka oyo edepozaka bamasanga bamai babiloko na bango baji oyo bato bamelaka esengeli baresponsable ya baboutique bazwaka badisposition baresponsable ya badépôt bazwaka badisposition voilà yango nde esengeli mpe to rappeler lisusu parce que commune ya makala ezali pour la première fois
basalela bango nzela eleka na katikati ya makala donc babénéficiaire nango ezala uniquement bana ya makala ozomona toyebi te nini yango nde eza le problème donc esengeli kaka conscience ezala nayebi te soki nini lisusu bokoki kobakisa po tokende pene na kochite par rapport ya numéro na biso ya mokolo mwa matondo ndeko kitola oyo biso tokosenga na bahabita ya makala to mpe na bafandi ya quartier oyo eza eloko moko toloba eza avantage to mpe développement bamemi na kati ya commune na bango to mpe quartier na bango donc bazala na souci na bolingo wana ya kobatela eloko na bango toyebi ke commune ya makala ekenda ba réputation ya ndenge ya mabe mais okwa eza mbala liboso batieli bino eloko ya malamu bino mo bozala na bolingo wana ya kobatela eloko na bino toyoka te ke o non baleli lisusu o te nzela ebukani mpo lobi tokoyoka bokomi kobwaka dasali mpe na kati ya baterase yango lobi etondi alema ekomi na makadam ebuki nzela donc bino moko nde bobatela nzela na bino malamu voilà bino moko boza na base ya destruction na protection ya banzela oyo bazosalela bino awa na commune ya makala donc tolingi to rappeler bino na monene to pe superficie ya commune ya makala ezali 5,6 km². Donc ezali monene eza penza commune moko monene makasi oyo ezosenga bobatela yango lokola bazotiela bino banzela en tout cas bobatela yango mboka na biso ezocontinue tokozala toujours na commune ya makala mpona komema bino na esika oyo bazosala nzela mosusu en tout cas toza na esengo makasi ya kolakisa bino esika oyo bazali bongo na kosala voilà mpona journée ya lelo ndeko bazonza tokomi na suka bandeko balandi tokomi na suka na nsima matalatala tozalaki na ndeko mbala mantsadila MB Pro oyo amesana koakompagne biso bisika nyonso tokendaka tokobosana te assistant tatu oyo bazalaki na nsima na bango mpona koassiste epuis ndeko bazonza tozongiseli bino mpenza matondo ya mingi pamba te mosala oyo tokosalaka yango mpenza elongo na bino esengo ezali makasi matondo mpe na bino ndeko kikula pasi panda ngonzo mwana mokonzi donc tokomi na suka biso na bino tokutani na elema oyo eza koya otikala malamu